Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme africaine, pièce contre pièce. C'est toujours Namasolo, Otosala Kanabino, ya Mokolo na Mokolo. En tout cas, Toza Bongo Nakati, Yanjil quartier 1. Toza Nakati, Yanjil quartier 1. Donc, ici, Tozali, Toza non loin na boulevard Lumumba. Donc, non loin na boulevard Lumumba, au Salaka, Lokola Motozo. Kota kokende lokwa na Sainte Thérèse. Donc toza penza mosikate na boulevard Lumumba. Toza libanda bozomona bino moko environnement lolenge ezali environnement on est environnement Yanjil quartier 1 on est environnement Yanjil quartier 1 ezali Njil quartier 1 bomoni environnement et ndenge ezali en tout cas environnement ezali bien toza non loin na makadam car ndenge to betara masolo biso to lobara tina ti et lopango ebandi esika bomoni bordure wana kuna ezali na ampoule likolo ekei eke kosuka ti esika et bomoni lisusu bordure wana donc couleur après bordure oilandi esukeli nde wana do esika fil barbeleux esukeli yango ezali esika esukeli awa toza na entrée ya mokie na sima kuna na mopanzi to pe toki koloboa côté mosusu ezali na portail ya monene donc j'en a deux portails j'en a deux entrées entrée ya mokie na entrée monene esika pi mutuka ezali na facilité ya kokoma penza ya kokota yango oyo tozali ko bima pona kolakisa bino do toye mopanzi pona kolakisa bino esika entrée ya monene ezali entrée yango wana portail grise entrée yango oyo esika mutuka eza na facilité ya kofanda donc tozokota na kati pona kobeta masolo kaka ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV. Toza na kati ya lopango tozaki libanda bomoni comment ezali clôturé siko toza na kati ya lopango obomona mopanzi wana ezali ba toilette ya libanda eza ba toilette ya libanda ya ba paya en tout cas eza ba toilette ya libanda toza na kati ya lopango pompe ya mai ezali na kati donc nyonso ezali ndako obomoni ezali boso nanga ezali vraiment kitoko na kati libanda pe bomoni comment ezali awa courant eza stable mai eza stable eza neloko moko te oyo penza okoki koluka bomoni bino moko comment ezali ndako yango wana ezali propre moyen tokota na kati tozwa wana bomoni eza cuisine moyen tokota tozwa ba détail nyonso eza te parce que bato bafandaka tobendeli bino na mwa mokusi cuisine oyo ezali pour que bosala nini bomona ndenge ezali ndako yango oyo ndako na biso ezali na bachambre misato ezali na cuisine ezali na salon na bachambre mibale ezali na basalle de bain pe mibale donc ezali na chambre 3 chambres salon cuisine na 2 salles de bain donc baplace ya kosololela ezali mibale libanda pe ezali na toilette na douche oyo bokoki kosalela soki bavisiteur baye ndenge tobaki eza na baentrée mibale donc kati ya lopango yango oyo eza tellement propre ndako pe ezali penza bien courant ezali kaka ndenge bozomona bilili en tout cas ezeloko ya bien ndenge bino moko bozali komona penza ndenge bozali komona kaka babi na banjile lopango ya boye bakofutela na bacombien nebiki ezaka baquestion na bino oyo bokoki kotuna me bayebisi biso lopango oyo yango moko ndenge eza boye na ndako ndenge ezali c'est déjà na $400 ou $500 ba deux prix wana moto akoki kofutela 400 moto mosusu mpe akoki kofutela na $500 wana ezali bacommissionnaire nde motu bayebisi biso donc awa propriétaire ye moko motu azalaka awa tolakisaki bino na libanda portail ya monene yango wana bomoni mpe eza espace mpe mwa mutuka donc mutuka ekokota penza mutuka ekokota so poza mutuka mokie ekoki okota mpe mibale donc eza mpe
na porte ya eza na porte moko kuna liboso awa pe na nsima ezali pe na porte mosusu donc baporte ezali mibale bango bakanga na bango portail ya monene bakoma na bango na porte ya mokie donc ndako eza mpenza bien eza climatisé na kati eza mpenza na bacondition moko ya bien kaka ndenge bozali komona balobi awa babandi yango na 75 à discuter babi 75 000 à discuter 75 000 à discuter babi kobanga prêter po ezaka nango likambo kaka ya lisolo ndenge ka ebetamaka nango babi eza likambo ya lisolo mosombi na moteki babi 75 000 à discuter e mai eza na kati ya lopango donc mai eza na kati ya lopango biso tozobenga bino toza na besoin na bino tozaka na bosenga na bino mpenza na kati ya Congo na biso en tout cas bosala ndenge tosalaka na kati ya La Personnalité TV bokozala plus jamais desi et bino yango yo lopango ndenge bomoni donc lopango ezali propre eza kitoko ndako pe ezali propre kaka ndenge bozomona nota penza bacommentaire ebele te na sur bino moko bomoni na bilili courant ezali mai ezali permanent babi bokota La Personnalité TV na kati ya commune ya Njili précisément na quartier 1 donc tozana bino ensemble tozozela bino maboko toujours ya kufungwa toza sikoyo na kati ya quartier 8 et toza na kati ya quartier 8 non loin na quartier 1 donc toza toujours na même entrée ndenge toyebisaki bino donc toza toujours na même entrée na kati ya quartier 8 donc non loin na makadam na biso ya Lumumba na boulevard ya Lumumba o bozomona wana ezali entrée ya quartier 1 mpona kobima na Sainte Thérèse donc prince yango wana ndenge bozali komona na mosika ndenge bozomona mosika toyepe na moko ya lopango oyo ezali pene kaka ezali pene lopango yango oyo eza na ngambo na ngai wana ezali environnement ndenge bozali komona ezali environnement donc lopango yango oyo ebandi juste na rouge bordeaux wana ebandi portail yango oyo ndenge bomoneli eza esika penza lopango e bandeli donc tozokota na kati mpona kobeta masolo ndenge nini ezalaka kaka ndenge ezalaka na kati ya La Personnalité TV tozokota na kati tozobeta masolo en tout cas mosala esi ebandi benga voisin benga voisine yebisa e asabone biso La Personnalité TV esi tokoti toza na kati ya lopango yango oyo espace ezali mutuka yango oyo tia mutuka na yo ekozala na sécurité pompe pe ya mai yango ezali pembeni donc pompe ya mai eza na kati ya lopango ndako yango oyo ya liboso ezali na 2 chambres salon cuisine et salle de bain na kati wana ezali ndako ya liboso eza bandako mibale wana ezali ndako ya liboso eza ndako mosusu yango oyo ezali na 2 chambres salon et 2 chambres salon toilette nango eza libanda douche nango pe ezali libanda donc lopango eza monene eza na bandako mibale ndako ya liboso na ndako ya mibale donc toilette yango batonga na douche tozokontinue kolakisa mpenza tozozonga na liboso po tokontinue kobeta masolo ndenge tobetaka mpenza donc tozali kopusana kobima mpona kolakisa bino ndenge ezaleli yango wana ndako bozali komona na bilili donc ezali na bakouloir mibale mopanzi po ekomema bino ti na nsima do esika tozalaki ezali couloir mosusu na mopanzi mpe ezali na couloir na mopanzi mpe ezali na couloir mosusu couloir yango wana oyo ekomema bino ti na nsima
Lupango eza monene kaka ndenge bomoni na bilili. Lupango eza monene ebongo awa kaka ndenge ezalaka ndenge masolo ebetamaka na kati ya La Personnalité TV. Bino moko bozomona pena ndenge ezaleli. Lupango eza monene eza na bandako mibale ya minene. Tokoyeba ndeka tolobaki babi awa pona kofutela soki mutangi afutela ndako babi c'est $250, l'autre là pe ezali 200, donc ezali ko varier na kati ya lupango bandako ezali mibale balobi moko eza na $200 oya sima wana eza na $200 eza ba toilette libanda prix nango ezali 90,000 à discuter babi 90,000 discuter 90,000 à discuter babi kobanga prêter tobi sarbino na kati ya La Personnalité bobanga prêter en tout cas kobanga prêter beta masolo biso toza wana elongo na bino toza elongo na bino en tout cas toza na bino ensemble babi kobanga prêter pusana beta masolo okozala jamais desi babi ezali kambo lisolo ya mosombi na moteki biso tozozela bino toujours maboko ya kofungwama do lupango yango oyo ndako yango biso tozozela bino toujours maboko ya kofungwama. Tozo continuer toujours mosala na kati ya La Personnalité TV na sima nanga bozomona terrain ya football bandeko bazali vraiment ko beta ndembo ndenge ezalaka après na mwa liboso bomoni makadam bozomona ndenge mituka ezali kolekana donc déjà vraiment esika moko ya bien terrain ezali pene makadam pe ezali pene donc tozali na kati ya quartier 1 na kati ya quartier 1 ndenge bozali komona na bilili dans lopango eza monene eza pe na place ya bien. Esiko bomoni tolo wana kuna na mosika ezali esika ebandi bozomona ndenge lopango ezali yango ekeiti na tolo wana ya suka do lopango eza monene tokokota na kati tokobeta masolo bokoyeba ndenge nini ezaleli parce que eza na ba entrée mibale ezamba entre mibale na ya liboso place auto telemi et puis tozokota po bozwa ba détail ya biloko nyonso oyo toyeli awa toza na kati ya lupango ndenge bozomona bilili toza na kati ya lupango bandako ezali kaka ndenge bozali komona ezali na 3 portes eza na 3 portes ndenge tokoteli ndenge babaki lopango eza na possibilité ya eza na 2 possibilités bakoki kokabola yango eza na ba entrée mibale donc kokabola yango ezali à partir ya porte oyo ya mabaya obomoni esika oyo bakokabola yango ti na place oyo tokoteli ndenge bozali komona donc toza na kati pena ya lopango toza na kati ya lopango kaka ndenge bozali komona donc bandako ezali porte liboso yango oyo ndenge bomoni na bilili donc mosusu yango oyo ezali entrée mosusu oyo bozali komona donc ndenge ezali na ba entrée mibale bomoni ezali liboso ezali na 4 chambres ndako bomoni liboso eza na 4 chambres donc ndenge balobi bazali kokabolela oyo ekokende na porte oyo bomoni na avenue ope ya monene donc ndako oyo ezali na 4 chambres eza na 4 chambres salon donc tozotambola mpona kolakisa bino tobaki ezali na baporte misato eza na baporte misato eza na baporte misato ndenge bomoni deuxième na troisième yango oyo awa ezali 2 chambres salon kuna pe ezali 2 chambres salon
kaka ndenge bozali komona na bilili. Donc ezali na 2 chambres salon na 2 chambres salon. Ndenge tobaki côté ya kokabola bomonaki ndenge bazali kokabola. Balobi awa ezali na 130 000 à discuter. Ezali esika moko commercial. La babi lokola bazali kokabola na 2 places. Donc batango 65 à discuter, 65 à discuter. Les placement commercial. Les penza placement commercial ndenge omonaki na bilili ndenge ba benzi terrain ezali pene makadam pe ezali pene. Donc ezali na bon très mibale ndenge tokotaki na ndenge tozo bima déjà pour na kolakisa bino deuxième entrée nango ndenge ezali d'autres lections deuxième entrée ndenge ezali awa ezali deuxième entrée ya lopango yango yo ndenge bomoni na bilili balobi tokotelaki côté ya makadam côté ya terrain yango nde tokotelaki do tobimeli na direction mosusu ezali vraiment ba avenue mibale donc avenue liboso na avenue ya sima babi ezali likambo kaka ya lisolo balobi 130 000 à discuter na 2 parties eza 65 donc biso tozobenga bino bozala kaka branché. Merci bandeko abonné à la Personnalité TV nebike bozalaki ebele liboso ya ba poste télévision nabino pour na kotala toujours la Personnalité TV avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce. Merci trop na ba membre soutien à la Personnalité TV. Merci na MBC bazabakana ya mo général John Kimbambo. Merci na ba diva wesudia gi voix mama Bokobok na London City. Merci trop na Arlette Matoko Liswanzambe. En tout cas ba merci na bino ba membre soutien ya la Personnalité TV. Merci na mère boss mama Doris Le Mafumu na gaz. En tout cas ba merci ebele pourquoi pas na ingénieur Metitima azala kiona na sima ya caméra pour na kozula bino ba image ya kitoko obomoni na mokolo lelo en tout cas biso na bino bongo ba charge en tout cas tozo continuer komonana charge na yo ngate mtu na memelo ya ngate ngamoko mtu na komema donc to sukelo wana pona mokolo lelo toko continuer komonana na mikolo ezali koya.